Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Banangia magazine sur Congo Plus na banda na bino ndenge bozela ka magazine Ekolo Congo toujours na kati ya kosala no mosala oyo ezalaka kitoko pe ya qualité tupesi bino mbote pe bolandi malamu. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Tofana pasama pona tuno ke ezala ko yinda makasi kuna na Ista pe ISC ba étudier ba tomboki pona ko réclamer les kambetali frais académiques na bango tolandi na élément au service. Mobulu oyo bozali komona lelo le 27 janvier 2020 na avenue de la Libération ex 24 novembre ezali marche ya ba soi-disant étudiants ya ISC Gombe pona ko réclamer bokitisi ya frais académiques oyo selon bango eza ya komata ti na 550 000 francs congolais. Mais ya pasi pe mawa na marche oyo ezali kobuka ya biloko pe désordre ya ndenge na ndenge. Selon président ya ba étudiant alakisi que infiltration ba malfaiteur oyo ba misali ba étudiants ne baza à la base ya ba désordre oyo. Hausse des frais académiques na ISC Gombe eza confirmé te poti lelo ba pour parler ezali entre comité des étudiants pour na ko se fixer prix ya solo ya ba frais académiques yango wana nde démocratie. Zoom Congo Plus tozobeta marteau pour na ba étudiants bazala mayele po baini ya mboka pe baini na bango bazali ebele. La police asali musala na ye pona kopesa kimia. Na ngambu ya Ista, sima ya kobeta vice-président des étudiants, pe kobuka ndako ya coordination des étudiants, comité de gestion ya institution oyo ezumukano ya kobenga na 12 étudiants oyo ba participa ki na likambu oyo. Ba étudiants ya Congo boye ba malamu ete boza ba cadre ya mboka ya lobby bo se comporter lokola ba responsable. Zoomelage na Zoom Congo Plus ba konzi ya mboka pe ya la police bo tala makambo oyo. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Après le discours, il y a le président Félix qu'on est à Londres et pour ça que le président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a réagi dans Malba Oyo, dans la journée monnaie et pour ça qui échange de veto l'année. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. Boy ba été na ba déclaration na ye nani wana madame Janine Mabunda pour na discours ya président de la République et pour ça qui le directeur ya cabinet ya président de la République tel caméra yep aloba na interview ba ça qui na RFI tolani. La sortie de Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, c'est comme un cheveu de la soupe. Je ne sais pas c'était à quelle occasion. C'est plus tard que je lirai et je comprendrai que c'était à l'occasion de présentation de vœux des administratifs du Parlement. J'ai eu moi-même à être soumis à cet exercice 2 fois. On se limite au thème et à l'événement du jour. Ça c'est 1. 2. En tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, je sais très bien que le message du président, que ça soit officiel ou privé, n'appelle aucun débat à l'Assemblée nationale ni commentaire. Et donc le président de l'Assemblée nationale est la personne la mieux indiquée pour faire respecter ceci. Et quand je présidais les séances,
Quand un député de la majorité comme de l'opposition citait le nom du président, je l'ai stoppé tout de suite parce qu'il est irresponsable devant la Chambre. Qui mesure le degré de la crise? C'est le président. Les comparaisons n'est pas raison et les deux cas ne sont pas comparables. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que Janine Mabunda, elle, a dépassé les bornes et doit démissionner, ou est-ce que vous pensez qu'elle... Elle a franchi en tout cas la ligne rouge, ça il faut le dire. Mais moi je n'ai pas attendu qu'on me dise de démissionner. J'avais promis à tout le monde, je suis passé sur RFI, sur toutes les radios. J'ai dit que je sais ce que ça peut entraîner comme dégâts collatéraux sur le plan humain et sur le plan économique dans notre pays. La crise Kasavubu-Lumumba, et moi je dis non. Et je quitte parce que je suis sur le plan hiérarchique inférieur au président de la République. Et ce qui a été population quinoise pète au moment qui me cause comme plus parce que maloba na bango par rapport à maloba oh il y a président de la République paix madame Janine Mabunda Ozali présidente de l'Assemblée nationale. La situation aux autres Mikolo par rapport à la critique à discours du chef de l'État, moi je vais dire une chose. Les gens doivent respecter le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. La constitution, notre constitution, est président chef de l'État va pouvoir tout. Et là, notre aîné, l'ex-ministre de la communication, il a dit clair. Abi, le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il est vraiment l'arbitre. Alors Madame Aboun a raté vraiment la communication parce que l'occasion où il a raté Malamou, c'est de pouvoir se taire. Mais comme on a eu bêtise, que le peuple congolais il s'en charger. Il est temps maintenant que dans notre conscience, nous devons dire non à l'impunité. Une coalition qui s'est créée parce que le président de la République Azala, sans majorité parlementaire, il ne devait pas travailler seul. Voilà. Il devait recourir au Parlement pour Basungaye pour concrétiser aux visions. La coalition et Botamaki FCC cash. Donc c'est là qui parce que c'était la toute première fois dans Mboka Nabiso depuis 1960 pour Zalato Mboka Kambama na coalition Bongo. Mais toi comment on a simaete coalition et bombela kibiso et lo comment Yamabe. Et voilà des bêtises aux obima na Mboka Nabiso na niveau mondial. Comment on a un président, il y a un des chambres ya Mboka Nabiso pour répondre direct na chef de l'État que non. Hier, le chef de l'État, condition bien ma proposition ni pour dissoudre le Parlement. Alors, c'est normal que l'on ait la mission. Il y a un autre FCC. Ceux qui ont le respect au qui dans M. Kabila. Tant que président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a tout chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, pour que Sodo Bakota qui est Est Kuna. Alliance Wanande Moutememi Mboka na Kao, rien ne marche. Il y a un moment où le président de la République a dit constant, a remarqué que pendant une année, il y a pouvoir. Et là, comment ça marche? Il y a un lobby cette fois-ci. Sera Monica que ma caméra continue na angle wana et que bateau ya saki na bango alliance va continuer à bloquer. Alors bien que assassin bic rouge. La question na yo, ce qui est président de la République a coquille qu'on dissoudre le Parlement. Biso moko peuple, population, toko zwa makamwango en main, pe toko yeba na ko mobiliser ba base nyoso. Même na ko répondre même na ndako tata azali tata dirigeant ndako. Mais azaka accompagner na maman. Bana be bazali. Mutu nyoso azali na un plus ka ko apporter pour na pays. Chef de l'État peut initier projet moko boy. A initier yango. Mais il azali dragon à 1000 par 1000 têtes. Il faut azana ba o baza en bonne na volonté malamu na bonne foi ya ko yeba ko landela ba initiative ya chef de l'État. Yemoko ko sala nso à la fois. Tous la quand même tous la conscience. Na politique de secrétaire permanent PPRD Emmanuel Shadari azala ki na journée monnaie na ba maman et pas iwa pe la message pour na kamitali dossier ya Albert Yuma tulani na maloba ndenge albaki. Ils expliquent pourquoi Bato Landa PCA à Jékamil Bohémie. Ça est le côté. Mais la raison, nous avons faute et l'autre côté. Ce qui est l'autre côté, pour la Yamabe, na Koloba, ton côté et nous allons mettre tout le monde debout et paralyser ce pays. Nya nya. Biso tondini. Azui Jékamil. Vous comprenez? Les arbres Jékamil, les arbres na Nakata. Azui SNCC. Les arbres na Nakata.
Botika, vous allez voir ce que nous ferons s'il y a un problème avec Babia PPD. Alléluia. Amen. Bon, été sorti officiel et Salamaki, Parti social pour la démocratie africaine, PESDA, Okumamakana, Yemoko, le président national Peter Mutombo, Kuna na komini ya Njili, Salamaki Kitoko, Owapi, Bola Ndenge, et le Kanaki, na reportage, ya Charles Kazan. Sortie officielle et Salamaki, na Parti social pour la démocratie africaine, PESDA, na Mukuse, Okumamakana, Yemoko, le président national Peter Mutombo, Boy, été Basanganaki, Kuna na Petro Congo, et longo na bandeko pour na kotali sa vision monene oyo le président national Peter Mutombo a memeli peuple congolais a on a quitté ça boka bango na moi extrait oyo ndenge balobaki. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, le socialisme démocratique veut être une explication du monde, une pédagogie de l'action, promesse d'avenir pour l'humanité. Sa nature est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel, d'inventer le futur et de travailler dans le présent, d'assurer les tensions et les contradictions qui en résultent et font la vie humaine. Nasimaya cérémonie boyba été asignaki acte d'engagement na bango pe balobaki boye na mikos du Congo plus. Je suis secrétaire général du PESDA et nous sommes aujourd'hui ravis par rapport à la sortie officielle de notre parti PESDA. Bon, la PESDA, nous sommes là comme deux militants et Dieu nous a fait grâce. Moi, je suis le président des Ligues de jeunes. Bakondi Afrique du Sud, autant de travailler na bango, balobi lokola yo o défendaka ba réfugiés surtout na Afrique du Sud et tiens que ça les loko moko boye o ezo sangisa ba africains surtout. Na ngwana et pour ça qui biso to ça la PSDA, Parti social pour la démocratie africaine. Siège social, il y a PSDA eza awana Masina Petro Congo avenue Mobutu numéro 28. Ndeko to saka ba réunion mingi. Moi, je Peter Mutombo, azali déterminé pour accompagner la vision du chef de l'État na parti social pour la démocratie africaine. Balobi, awande, soki au koti, jeune, nyonso, soki au koti awa, au cause d'abord formation à qualité, au bako pesa, pour ma conscience dans le peuple congolais, peba suki wanate, bazali ko luka ete Congo, ezonga na ba droit nango congolais akoma na ba droit na ye ndenge isengeli. Fondation Kibasa Maliba baki na journée monnaie et échange de vœux kuna na commune Lemba et le mona imoko le président Raphaël Kibasa tonani ndenge elekanaki. Fondation Kibasa Maliba oyo kuma makana yemoko le président Raphaël Kibasa Maliba le nom de Katanga bazalaki na journée monnaie et échange de vœux kuna na Lemba et pai wapi ba autorité na lolenge bazalaki wana pour quoi assister à un échange de vœux yango et bon temps kotaki ayamamaki na honneur nyonso pe nasima na yango babengaki directement liboso pour kotalisa utilité pe importance ya fondation Kibasa Maliba na discours monene o apesaki mwana mboka Raphaël Kibasa toyokai. Je ne commencerai pas mon discours sans d'abord remercier la présence des excellences, représentants du président de la République, sans remercier la présence des honorables, représentants des gouvernements, d'où vient la fondation Kibasa Maliba. C'est un long parcours. Ce parcours est marqué par l'histoire de nos pères fondateurs qui se sont battus depuis l'indépendance jusqu'à ces jours pour porter un fruit exceptionnel qui est le fruit du résultat de l'alternance et celui de la venue au pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. Je vous rassure que c'est avec une très grande émotion que je prends cette parole. Parce que depuis 37 ans, j'ai fermé ma bouche. Nous avons subi dans le passé des humiliations. Nous avons été relégués dans nos villages. Nous avons perdu deux frères. Moi je vous dis, la famille Kibasa Maliba a perdu Berto Kibasa Maliba en pleine attaque de la dictature de la Deuxième République. Nous avons amené des investisseurs pour aider et investir dans la formation. Et je rappelle ici aux autorités, tout cet effort a été fait tout simplement avec la direction de la formation. Nous n'avons eu jusqu'à présent aucune aide pour arriver à ce stade.
alors ne nous laissez pas continuer dans ce rythme-là. Le peuple, les 1500 apprenants qui suivent la formation aujourd'hui, nous avons déjà enregistré plus de 5000 pour la deuxième formation. Alors, je vous en prie, sentez-vous chez vous, car la Fondation est au-delà d'une structure, une famille avec une détermination d'appuyer et d'aider le peuple congolais afin que le chef de l'État réussisse son mandat. Et je vous remercie. Bonne fête. Et j'encourage les 1500 d'aller parler aussi à d'autres chaînes, de venir aussi s'inscrire. Et je fais aussi appel et au chef de l'État, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je fais aussi appel aux partenaires, à tous ceux qui ont des moyens, des capacités d'aider cette fondation à aller de l'avant. Ambiance et continue qui ba étudiants, plus de 5500 étudiants au Badalaki wana, ba pesanaki, ba cadeau, ba ngona bango, pe lia komela ezalaki au rendez-vous, ba qui s'appelle animation et kumamaki na le frère Mike Kalambai, pe le grand comédien l'a dit et sobé. En tout cas, Fondation Kibasa Maliba, déterminée pour soutenir Vision Mokonzamboka, qu'on tambola toujours dans la trace, il y a Koluka, développement du peuple congolais, Balobi 2020, au-delà année d'action pour Nabango, Bakozonga Simate. Toujours, Nenga Balobaka Awa, la Fondation Kibasa Maliba, fédérons nos autonomies. Nazoum Congo, please, zoomelage toujours. Je viens présenter une structure communément appelée priorité IDPS. Cette structure, c'est une structure de la base, parce que nous voulons protéger ces bijoux précieux qu'on appelle IDPS. Nous sommes ici pour accompagner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi pour protéger notre bijou parti, l'IDPS. L'IDPS, qui est un patrimoine en commun, mérite mieux que ce qui se présente aujourd'hui. Parce que notre parti, c'est les grands partis parmi les grands de ces pays. Alors, nous ne voulons pas que l'IDPS puisse être en deuxième position. C'est pour cette raison que nous devons tous, together, ensemble, protéger ces grands bijoux qu'on nous a laissés par les grands pionniers de ces mouvements communément appelés partis politiques IDPS. C'est ainsi, je viens ici lancer un message. Ce message, c'est pour tous les enfants écartés, tous les enfants égarés de l'IDPS, de venir à la maison, parce qu'ensemble, nous allons former cette force pour résister contre l'ennemi. J'ai reçu ce message, c'est un message de l'unité, d'amour et de transparence pour que nous puissions protéger ces grands bijoux, l'IDPS. Je tiens aussi à demander à tous les candidats malheureux, ceux des députés, des sénateurs qui se sont sentis lésés, parce que la base vous aime. Il est temps que vous puissiez venir. Il y a des grands événements d'ici là, des grandes réunions, des rassemblements pour mettre tout le monde ensemble afin que nous puissions constituer notre force. Et c'est pour cette raison que Priorité IDPS, c'est une grande vision qui vient pour l'unité de notre parti, la force, pour que tous les enfants de la maison puissent revenir au Bécaye. Encore une seule fois, je vous remercie. Na troisième rue lumière résidentielle bande ko likamba passe na tongo makasi popso na moki ba kuti mutakufi babwake na petit boulevard et celle qui passe makasi tourner l'élément passer biso na Esther Kadila. Ebele batu pe bawewa batondi boye eza nango débat ya jibena werate kasi esalamaki lelo na troisième rue limité liwe ya mwana mobali oyo babwaki ye ya kokufa na tongo na petit boulevard. Boye ba ete bakangaki ye basinga na maboko pe na makolo pe batobolaki ye babalonete kasi mituna ezali ete azalaki chauffeur ya moto to ya ketch po na bapoche na ye batrouvaki permis de conduire pe na carte d'électeur. Kombo na ye Mese Fwani Alain afandi na commune ya Matete numéro 738. Kasi population tango bamonaki caméra ya Zoom Congo Plus balobaki boye. Dans la troisième mairie, juste un petit boulevard. Avant la photo na troisième mairie. Tu comprends? C'est même passé to la muka ki to moni babwa ki mutu. To kasite socio ezwama. Lelo to la li su to la muki babwa ki mutu. Soki pe babotola ki moto, soki pe babotola ki mutu kato ebité. Mais la police est na deuxième mairie. Na ebité phénomène na likambo na ebité. Na ebité.
nayebi te. Na chauffeur à moto na sala à moto. Moto to comprendre te so qui a identité na epé non to zui en bien te. To éviter so aza chauffeur à moto bien chauffeur à mutuka. De to moni ba bomie mais o eza déjà ba 4 o eza ba 4e ou 3e personne ba boaka na place oyo. Eza déjà ma be makasi. Déjà au 4e fois déjà ba place oyo. Mais position penza ya place ango eza penza bien te ba matiti donc na komona boye to mona André eza mutu moko ba bomaki quelque part ba yende ko bwaka toko senga kaka na ba autorité compétente ya la police nationale congolaise ba renforcer sécurité côté oyo et surtout na zamba oyo ezalaka pembeni ya Petit Boulevard po côté oyo ba crime ezali ko salama mingi. Yango biso na Zoom Congo Plus tolobi tika molimo ya Monsieur Fouani Alain epe mana kimia tolobi. Les capables bande koko kama bati ko bangwe wa moko moto après avoir colia na malewa abima boy moto zalité alelaki pe bande bolbaki boye na reportage ya Faron Kadima. Esali pasi makasi komona elenge mobali wewa na komina Kisasa précisément na croisement wakadingi pe wangata ndeko oyo bozali komona ye azali wewa abandaki kolia na malewa atikaki moto na ye libanda yenga ye tango asilisi kolia abima libanda moto ezali lisusu te elenge mobali ateli misu atali bipai na bipai moto ezali lisusu te esalaki pasi boyoka ndenge ba témoin balobaki na biso babi moto ya kota boso ngana bi moto na pazande ko na ngai na ye na kuti moto na ye na chikoti moto na ngai na place moto na ezalaki ba moto na sema ezalaki place ya ezalaki bloqué ya ezalaki bloqué te là to ko na tole bima to bimi biso na ensemble là to bimi kuti moto na ye ezate ezalaki to ka oyo te c'est ça déjà si c'est moto ba yibia kaka na restaurant wana kama esika moko ya bien oyo ya kulia otanga biloko ezobunga awa oyo 6e ezobunga kaka kobunga eza mabe mama wana olia luka esika ya bien ya bato bayaka kolia yazoluka te azolukaka na balabala wana mpona bato babungisaka bamoto seke ezala suka mpo bato bakotaka place wana ndeko na biso tosomba bana bango tosalisa bango mpe bango basalisa biso biso mpe toza na basi te toliaka kaka na restaurant nali na restaurant nazondako nasukoli na lali mais komi ya sécurité kokisa moto libanda tolia biloko ozomanaka moto ekei soki yazaka bato batekelaka yeke ere bato baolia otika bamoto boye okengelaka bango jamai bayiba komisisa ya moto ya koyiba bongo vraimen makambo ya restaurant komisio sécurité na Kinshasa toyebi neo tokosala tobana kosomba ata lipa tomela nzela deni nde toza na kana ndeko na biso aza na mwasi azofutela ndako aza na bana azotangisa me bayibile moto kasi akobana kovivela bana ndenge nini yango biso na magazine Zoom Congo Plus tozopesa toli na bawewa botalaka esika nini ya kokendaka koliaka pe bosurveyaka esika nini ya koparke bamoto na bino pamba te bato mabe batondi ebele bino bakolo malewa bo asiraka pe sécurité ya baklia na bino affaire oyo esali pasi na motema. Clinique de beauté Echelbec en plus bazali wana kosala la peuple congolais musala kitoko yo oyo banduta suki kata na kene kuna na mbangu bakosana yo okozonga na poso kitoko oyo wapi. Ta femme c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Hello, clinique de beauté Campus, chez Frankie Afam, mais cosmétologiste RDC. Bonne année peuple RDC. Clinique de beauté chez Campus, Oyo Bodimela. To menel bino 10 jours action. Pour là-bas, déco Oyo Nioso. Bonyo kama tambulai pona makambu oyo etali vegetie nduda stretch mark na produit ya Afam clinique de beauté Belle Campus ils ont éliminé tout type de nduda dans 10 jours le sonayo ils ont dit yo malam vous avez le problème ya tache rouge tache noire mukusa mapalata sukezo katana
ntuta na ndenge nyonso ata ya kobota mwana ata ya oyo bino bobenga ya monene ata ya baproduit nyonso memela biso na clinique de beauté cheveux Bel Campus traitement na biso eza 100% garantie sur yaka ozwa forme normale pour ozala souple tant nyonso clinique de beauté Bel Campus toza na salle de gymnastique pour na bandeko nyonso oyo balingi ba maintenir taille na bango ya normal. Clinique de beauté et cheveux Bel Campus soki outi Pascal Kengasane Maluku kitaka kana arrêt intra Petro Congo so kitina arrêt intra Petro Congo 400 kolongambu ya njili kaka na isiko zo 400 wana tala tout droit au mon étage eza wana na feu rouge wana yango clinique de cheveux beauté Bel Campus. Nazum Congo please, zoomelage toujours. Bon, tu as motuna moko totuna yo. Par exemple, tu as l'église. Netia tu as l'année 2020 et Ochobanda. Souvent le 31 décembre avant ton côté le 1er janvier 2020 ou soit l'année nyonso au moins na basala nzambe basala ba déclaration. Balobi année oyo eza année à mariage, année oyo eza année à réussite et à richesse. Yo lokwa musala nzambe tant osali constat banda au côté ministère tilelo. Au moins combien à quel pourcentage bazo réussir na makambo na bango par rapport à ba déclaration wana. Bon, yango oti kolanda na introduction na ngai que parole ya bendition lelo ezali kolobama mingi mais résultat ezali escompté. Kolandisa mutuna na yo pourcentage à échec est toujours élevé. Ils ont toujours élevé na biamba. Donc bien que année au bandaning bandi l'autre en mois de janvier, chaque église a s'organisé. Pas si même thème année non année où ils a année à élévation. Année où ils a année à victoire. Moussa Nazambi moko azoki peli bonza. Bocha no bonza, oya pesi $100, $50 na loba maloba. Aloba maloba. Mais via bateau ni chikali kaka ndengwa. Donc nazo répondre na koloba que impact ya maloba ya Moussa Nzambe lelo oyo na biamba na keko tozali na ngo lelo eza lisusu na influence vraiment makasi ya malamu te na vie ya bana Nzambe. Mais dès lors qu'aujourd'hui bana Nzambe mutuna mutata na ndenge na ya vivre soka yo kitika mwa ba pasteur yowana nako papa bandikolo mais au fingi pasteur oyo aza na gauche ozozeli libambo ya pasteur à droite. Voilà, il y a un peu un problème. C'est un point. Deuxième point, ils ont dit que Moutulelo, parce que les Oloba, je n'ai pas utilisé le verset dans le Nouveau Testament. Béni soit notre Père, Dieu du ciel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Donc, en devenant enfant de Dieu, nous allons vraiment incarner le pamboli. Balo bango te, tout pas moi déjà. Maintenant nous devons maintenant accomplir plutôt les conditions à cause de la mona Nzambe pour être toye bana ko bénéficier du pambo. Peu importe maloba Moussa Nzambe. Ah, élément ne yango nde clôturer biso mokolelo bande ko so mona ki ngai bien na banda kuna bino bo pesa merci na mona mwasi oyo kamera women wala kina sima kamera na kuma falon kadima wa zo mena ki ngai pe édition simama ki et pas ya Eric Djoneba la assister et pas ya merveille Fatou CD qui accompagné aussi nan ne kona biso trésor qui a meso. En tout cas Bambote kokene tout droit na balandi ya Congo plus donc kuna bana ngaba bana yolo bana ista mushetu bana ISC bana inikin ba kebele ko komela biso na magasin Congo plus na bino vraiment ensemble to ka bana boyetin cri de guerre beta bakapo sala kitoko o wap na bandako sala kitoko bana bako to beta ngo sala bien yoka nazo Congo plus ya musika et comment on est 2 minutes nazo Congo plus tozozu hein? Nazozu. Tout le monde ensemble, les gens ensemble, les bandako.